Il y a affaire. Poison, il y a pasteur Mike Kalambai. Naebi Saka Batou, Mbala Oeleki Kewi, Zawadi est un missionnaire. Ceux qui botali Zawadi ayaki kaka as un missionnaire, ayaki n'a besoin de preuve. Je pèse bien mes mots. Batou o bazo kote la peniel. Et ça ba fi o ayaka olinga passer Mike Kamba boya ye aluke guerre. Peniel na Zawadi bayebani depuis 2019. Boyoka. Mais ce côté na conversation ya Peniel na Zawadi. Osomana que français so comme maman est même français. Puis parce que ma français qui toque comme casse. Ça montre que oui, il avait quelque chose. Ozo clocher wana. Selon ma kanisangande na sali analyse. Poison ya porte Mike Kalambai. Ceux ça fait que passer Mike Kalambai na poison. Et outi na nzela ya Zawadi. Parce que Zawadi a payé. Na fait comprendre bino elone la sake oui Zawadi a qui payé. Botala sikoyo. Zawadi a qui featuring na Mike Kalambai te ayaki une mission. Na ko mélanger bazo mélanger ensemble na papa Mike Kalambai. Papa Mike Kalambai a se déplacer. Ndeza esika oyo ndeko na biso Peniel a glissé ke loko. Ça veut dire ezaki ekiri mobimba. Réseau mobimba vendre yaki makambwana. Botala téléphone ndezoya. Téléphone yé après Zawadi a récupérer yango. Abando tambusa téléphone. Botala pe seconde ya vidéo wana. Et ça seconde moi enquête. Ça dit ba osala ngo mbangu. Même temps Zawadi a continué na kata ndako. Kola bazali na besoin ba détruire parce que comment na Peniel na tango continue na kata ndako ya pasteur Mike Kamba ki de kosuba botala. Abando sala vidéo. Suka la vidéo za wapi na dossier ya Majabu. Pour montrer que oui bomoni na zuba photo na yeti. Botala dossier ya Majabu yangoyo. C'est-à-dire Zawadi azaki utilisé. Nde bomoni suite nango. Nde toki ke oui pasteur Mike Kamba ya empoisonné. Siko question na tout na nani Peniel. Ozo na vidéo na ok oui na ko bundisa oti na obomayo. Lelo soko obomi papa ya bana na yo. Qu'est-ce que toi tu vas gagner? Deniles ke bana yo. Outi ko bala balobite. Deniles ke papa. Ma ça c'est ça na kata charge. Chargeur est plein. Ya ko beto babal. Tokena molo. Ndenge yo zo kisa mitema batu pasi. Ndenge pe to yo kiso mutema pasi. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment pour nous ma cause au capote, pour la vie à moto, et ça va sauver, et ça va m'atter. Nazana mbongo te, oya kosomba vie. Bongo koto ya kosombela kalipa yeza pasi. Bongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Elga kyozwa ngo wabe Gabezana mbongo te, oya kosomba vi. Bongo kutu ya kosala la provision kotiana ndako pasi. Bongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Elga kyozwa ngo wabe Nasomba kantaba mobimba. Nasomba kangombe mobimbe. Pona kende kutumbango. Pona zwa bolimbisa mya masumu na ngai. Pona masumu na ngai nda yo kufaki. Pona zwa bolimbisa minda yo kufaki. Merci pona bolamu yo saleli. Car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. L'Esprit de Dieu descend sur nous, Saint-Esprit souffle de tout vent, car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. Remplis-nous de ta puissance, pour
nous donner la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur. Inonde nos cœurs. Esprit Saint. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Tabouret du savoir, votre émission qui est présentée par moi, votre humble serviteur, autrement dit, Zouma Tumba, le défendeur, Yabamama, Ayaya, Baxter Sousso, fort d'essai de la presse, Papa Zouma, Kapam Batistom, Soutouaka, Bouna Nouvelle Tendance Télévision. Vraiment, tu as au Salaba Black, tu as vraiment mon Salababi, le lot, tu as des sujets car autocolobela. Na émission abisso tabouret du savoir y aller le parce que ça la participer mawa na ba sujet on a le bela de deux sujets c'est vraiment ba sujet mawa affaire ya poison tozo ebate affaire ya poison oyo et comme kota et puis ils ont matisa to na ngozo mataka makasi ndeko na biso journaliste ya République démocratique du Congo chroniqueur za munene ya mboka oyo Nadine Tirbo atiki biso. Mais kolandela ndenge balandeli ndeko na biso ya mwasi selon l'examen basali ndeko na biso ya mwasi après liwana ye notre sœur était empoisonnée. Nadine Tirbo a confié encore trop jeune oyo azaki na besoin à servir République démocratique du Congo. Ndeko na biso na ngana yebela Nadine Tirbo na Couleur TV. Et nous avons comme il faut. Moi, je me pose des questions na bino batu boboma batu bachilo pesa poison pour que nous boma mutu. Est-ce que ndenge bobomi Nadine Tirbo, ndenge lelo obomi mu ndeko na yo ya mwasi ndeko na yo akoti pesa na mabele boy. Est-ce que toi tu vas remplacer Nadine Tirbo? Lelo musala ngo ya média vraiment et baby makasi. Lelo zaki na pire petit na yo moko azaki pire petit no tambolo saki bokabwa na yake comme journaliste ko finga lelo média komika ko finga na ko finga. Je me pose des questions, où allons-nous? Et ça vraiment première question, première sujet na biso auto banana. Deuxième sujet ça sous et ça n'a pas si peu ma okoyoka que oui pasteur Mike Kamba est empoisonné. Na komika ko lakisa bato esika nini selon analyse nga na sali. Poison ya pasteur Mike Kamba eske outi. Na ebisaka bato très bien. Zawadi ya missionnaire pour y détruire Madia Bouna Mike Kamba. Je vais dire ça ici. Merci beaucoup. Nous avons une émission OYOT sans remercier le boss métier noir papa Alain Dele ou apesanga espace roleka na pession beauté biska ozali na pesim beauté na équipe technique mobimba ozo soutenir nga na pesim beauté na le jeune millionnaire Gauthier Mascotte mobala pembe le jeune millionnaire Gauthier Mascotte na pession beauté biska nyozali na pesim beauté na ba vrai na ngana surtout ba obaninganga te et monsieur Bandi benga papa benga mama bovanda sikoboyo papa Zouma ngaloba koyoka Nadine Tirbo liwa Nadine Tirbo esaninga nzoto malili lelo mutema mabe e komo zo esika makasi na vie ya mutu koleka même bon moya mutu lelo batu balingani lisusu te. Tu peux regarder même moi il y a 2 ans 3 ans moi na kufi na kati école bazotanga balandeli moi na boye poison nazo senga na gouvernement congolais bokende ko kanga nanu ba compagnie nyonso tout ezoteka ba poison ba maison nyonso tout eteka ba poison parce que poison tout ya poison comme matamakas na République démocratique du Congo na eloko otie la poison te otie le poison na bien yo mutobomi Nadine Tirbo ndeko na biso mwasi oyo batu balinga ki mingi parce que kota la degré diaspora na ba ndeko na ba chroniqueur o bazoli la Nadine Tirbo na ki participer mawa mais na kati ba chroniqueur oyo bazoli la Nadine Tirbo batu babomie pe ba kana kati wana kota la chronique ngo komo ke mabe makasi kota la ndeko na biso ya mwasi oyo zaki na famille na ye o batu ba contact sur ye tout le monde ne peut pas salir descendre ti na lopango na bango et ça ne vraiment pas si peu mawa bino batu bozala ka wana soki moninga sali chaîne na ye zo avancer beaucoup mon calculer
omoni alendele ye azolakisa biso toko calculer ye calculer na bien est-ce que soko calculer ye lelo bomi alendele toi tu vas gagner quoi bino to calculer ba na ba poison na tout na bato hein aussi penza poison ah nzamba lola mutema bolingo eza soutien na kati ya bato aussi penza poison conscience na yo pe zo sala ke oui et loko na kei na kende ko boma nango mutu yaya on se manque pas de Dieu on se manque pas de Dieu le nom de qu'on a biso moi si atiki biso asaki na bana o peut-être il faut asunga asaki na ba parents na ye o peut-être ba parents ba contact sur ye asaki na ba fanatique belé o balinga Nadine Tirbo mais notre sœur est partie comme ça ndeko na biso moi si akei pourquoi parce que bino mutema mabe et là on a dit sabatu boy il faut faire très attention à milieu au bozali na yebisa ki ba comédien ba arrêter kolamba na ba tournage eza esika au poison ezokota na monde ba comédien lelo on a juste ba ndeko na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba journaliste ne surtout il faut faire la très attention na mutu oaza pembe na yo po ye mutu aboma olobi au moins pe au tien pe mutu poison hein samedi le dimanche tu te réveilles le matin tu pars aussi à l'église OK au sananine OK au sananzambe pardon pour yobo mi mutu bande kona biso poison oyo et comme kota mabe makasi total etambol na biso bande ko ba journaliste total etambol na biso bande ko ba chroniqueuse to mona ndeko na biso mo pe ya mwasi bando benga madame journaliste makasi auto kufa zaki na zemi et ça le moment mususu oh il faut arrêter barando ezanga mutuna makolo il faut arrêter barando mususu ezanga mutuna makolo barando ezanga sens capo plaire mutu moboy tu vas venir na TV pour bana ko inciter batu moboy mais non bande koneso ba journaliste au venu pendant na TV boy ya tata na yo ya mama na yo bwana ba famille te bwana bana te ya boy bisa non et ça la open ndingini maman mo est responsable tu te mets à la télé comme ça tu commences à inciter papa na yo ya maman na yo mais vraiment boy bébé si musalo yo vraiment boy bébé si musalo yo ba pozo musuzo kota na monde ya chronique et ça ba rendre l'équipe mingi bande kobo doze barando ndeko moi ça benga isinga papa Zuma barando musuzo kota na monde bino chronique et ça basi poto na mibala poto na baki oui notre sœur est là aussi raison mobali moi poto ya panzi bino bozali poza ba pire bozali ba master bweba bo panzani mobali moi panzi bino tala siko lelo comme même na ba poisson et comme kota mingi bande ko nga s'il vous plaît tout ça la musala o pour nous faire avancer la République démocratique du Congo parce que le ben site tes amis tala notre sœur Brazzavilloise mon quoi a saki vidéo ya ko finga ba Congolais tout monde bo tomboki bino nos mais ti bo tomboka bongo nga na sekanga bino boko tomboka nanu ndenge nini tango Congolais wana fingi bino tango bino na bino ba journaliste boyoka na ate ezaka na internet oya bimi pouf afingi oya bimi pouf afingi oya bimi pouf afingi siko bo moni nde bo fungoli ba porte liwa et ça n'a pas si peu mon koyoka ndeko na biso Nadine Tirbo atiki vina yi kabo atiki bo mo na ye pour na bino bato mitema mabe oye penza na poison o tiela moninga poison qu'est-ce que toi tu vas gagner parce que ndeko na biso ndeto yoki na ba vidéo totali babi biloko kati ba michopo musu etoboka on va essayer de koyamba ba journaliste mususu oyo bazaki na matanga oyo bazaki na Nadine Tirbo nouvelle tendance plateau à ouvert to koyamba to solo là qu'est-ce qui s'est passé
nazo isaka bandeko na biso ebele musala tozo sala eza pona ko blessure ba mususu te eza to sala ka musala o pona ko passer information ele kamakasi mais musala o ba to ebele ba ko mo bayango bino bakoni foi tu penza na otala nini obando finga obando bebisa éducation tala que son âme repose en paix. Nadine Tirbo. Moi ça qui sera vendu le bosso plateau en personnel lenga ça l'émission mais les lois qui bon moinaye il y en a j'ai interpellé conscience à bandeko ebele bandeko ba journaliste bon éviter ba rancune même na ba musicien Ken Piana Mbuta Dikasu vous êtes toujours là inciter des artistes matin midi soir net Mbuta Dikasu nasi manan yo Mbuta Dikasu yo zaka musicien Mbuta Dikasu yo zaka musicien si comme ninga na ba musicien oyo vendela so vendela falite au vendela ferry si comme musicien on a oyo vendela ba bangonde batinda yo otika musique Ken Piana tongo midi poko ko finga ferry na ferry mikolo kotina Fabregas est-ce que ba musicien obino bo finga oyebi lelo problème ya minezani ezali kamwa tendance journaliste comme la sa tendance na que oui azamuta ferry bozo bebi sa valeur à musala bozo bebi sa valeur à musala vraiment bozo bebi sa valeur na ebité est-ce que boyeba ka musala ou bosala est-ce que vous êtes conscient ya makambo bino bosalaka ou bien consciente tu te mets à la télé comme ça net album a fait rigoler la dynastie bimi normalement ba journaliste faut que nous ba faire rigoler ça fait vraiment très mal et ça fait vraiment pas super mawa comment on a le lenge tozo memela musala tozo baby sa musala oyo tozo fait vraiment baby sa vraiment musala makasi to meka ko bongisa bandiko na ngai lelo ba tebe bazaki ba fanatique ya ba journaliste belé mais lelo ba tebe ba baye ba journaliste belé tendance yango moni pe babiloko wana le quoi journal a musicien pa vanda tali bi yabo aboma ngai mukono akoya na pool na ngai pa mukoya na pool na ngai na bete loko yango moni pe ba poison soko ta baliwa pezo kota to meka ko bongisa musala to valoriser musala na biso et ça bien makasi bandeko na ngai et là on sait na ba journaliste nyonso tout poto si ça la sujet na kota deuxième sujet et là on sait na ba journaliste nyonso tout Nadine Tirbo asaki moko oyo asariki musala oyo ye malamu bosala organisation elekana malamu bolongola kiboye pona matanga oyo ebele ba osala ba guerre ofingana to mona ndeko na biso awa madame ebemba muninga na sea kuna oyo kuna zofinga oyo kotazofinga mais ebemba muninga na bino na sea bolela Nadine Tirbo na kimia bon là ça me fait moins différence hein bon tu que peut-être un union surtout bon les ndeko na bino na kimia et vous avez bien makasi na deuxième sujet il y a affaire poison il y a pasteur Mike Kalambai na yebisaka bato mbala oele kike oui zawadi des missionnaires soki botali zawadi ayaki kaka aza missionnaire ayaki azaki na besoin ba preuve muto batini na mission akendo sala mission eloko songolo to eloko songolo pakala il faut oya na ba preuve ya ba biloko ozo mission ozo kenda osala je pèse bien mes mots bato o bazokota la peniel et ça ba fi oyo ayaka olinga passer Mike Kamba ya boya ye aluke guerre mususu aviva passer Mike Kamba moni oza na comportement bien te mutu musu a milingisa na makasi balinga yete bakoma banguna baonde bake soutenir peniel so bazaba mibali asepela na mpenda peniel asepela na nzota peniel baonde bafinga porte Mike Kalambai peniel na zawadi bayebani depuis 2019 boyoka conversation ya peniel na zawadi ezali peniel na koli na États-Unis. Et c'est pratiquement impossible, ça peut pratiquement moi passer mingi pour
moi vraiment qu'on les États-Unis banda moi na zokola anglais akoma malamu na français. C'est vraiment un peu difficile. Zawadi ayebi moi ndambo anglais mais ayebi vraiment français té. Mais soko tali na conversation ya Peniel na Zawadi. Osomona que français zo comme maman est même français. Puis parce que ma français qui toque comme casse. Ça montre que oui, il avait quelque chose. Ils ont cloché wana. To poussani. Pour même battu que oui, ngai comme selon ma kanisangande na sali analyse. Poison ya porte mai kalambai. Ceux ils avouent que passer mai kalambai ça poison. Et outi na nzela ya Zawadi. Première vidéo ya Zawadi. Na kata ya ndako passer mai kalambai. Ya kaka soka zana mutu face à la vidéo. Bon mon ndeko na biso era lobaki aningaki kuta gifler na o gifler. Pour y passer ça la vidéo, ça veut dire ayaki ko so ba preuve. Pour amema yango esika o batinda ye. Esika ba pesa Zawadi mbongo parce que Zawadi a payé. Na fait comprendre bino elone la sake oui Zawadi a qui payé. Zawadi alongwe wana botala vidéo mo Zawadi sali na molili boy azola kisa. Yena passer ma kambaya passer ma kambaya la tiba carré. Akena majabu. Lokola komi na majabu il faut ala kisabatu oyo batinda ki ye mission ke oui na komi dans majabu na côté dans kata majabu. Asali vidéo yena passer ma kambaya. Botala sikoyo. Zawadi ayaki featuring na ma kambaya te ayaki nde mission. Mission ya Zawadi zaki so komi na ndaku na ye zo ba preuve nyonso tout. C'est-à-dire, pasteur Mike Ambaye, a ça quelque part victime, il y a Madjabou. Bazari a besoin de compétition, Madjabou vandate, Madjabou n'est dérangé batou. Botala entrée à Peniel, nani Zawadi, pardon. Zawadi, tant qu'on fait, n'a pasteur Mike Ambaye, n'a pas pasteur Mike Ambaye. Zawadi a zo mélange, n'a pasteur Mike Ambaye, n'a balcon na ye, comme na thème ou bien na véranda na ye. Zawadi asengi ake no suba. Eza moment oyo Zawadi tango asengi ake no suba. Eza moment oyo Zawadi akesala ba vidéo. Botala tango Zawadi azo se filmer. Botala na vitre robe o Zawadi alati. Eza même robe oyo alati na oyo alai na ngompe na mbeto. Zawadi asali ba tout rebelle au kota kobima. Ça veut dire so wa kota il faut affirmer partie ndam. Spécial bolandeli ba vidéo ya Zawadi. Eza filmer mbangu. Et ça va 15 secondes, 13 secondes, 7 secondes. Botala la vidéo na bien. Puis azo sala mbangu. Mutu oya ye sika. Pour pas comprendre un exemple. Bureau ya patron na nga ezawa. Papa Lendeli. Ceux qui batini nga mission na bureau papa na patron na nga Lendeli. Il faut na la kisabatu ke oui na kota na bureau. Elo na ozo ba preuve ke oui na zana kata bureau na ye. C'est ça on Zawadi bandaki ko sala. Na ko mélanger bazo mélanger ensemble na papa Mike Kalambai. Papa Mike Kalambai s'est déplacé. Ndeza esika oyo ndeko na biso Peniel a glissé ke loko. Drogue mélangée na poison. Selon ngai. Parce que papa Mike Kalambai a lobi boye. Tango akoti na kati ndako po azuela ye mbongo. Aya ko pesa ye. Ayoki nzoto na ye kilo. Ezake esika oyo drogue beti ya lali. Bota la vidéo oyo Peniel nazosa nani Zawadi nazosa likolo ya mbeto. Bon comprendre que oui téléphone ye koya na maboko ya mutu. Ça veut dire ezaki ekiri mobimba. Réseau mobimba vendre yaki makambwana. Bota la téléphone ndenge zoya. Téléphone ye après Zawadi a récupérer yango. Abando tambusa téléphone. Bota la paix. Seconde ya vidéo wana. Et ça seconde moi enquête. Ça dit ba osala ngo mbangu. Même temps Zawadi a continué na kata ndako. Botala ndenga zo filmer. Soki botali Zawadi tango akoti po comprendre que oui ba sala ki eloko te. Avant ko na mbeto bazaki na veranda. Zawadi akoti azo filmer botala chambre ya passer Mike Ambaye mbeto eza bien talé. Ngana ndebi sabatu na dossier où il y aura des poisons, il y aura des scandales. Zawadi c'était un missionnaire ayaki ne pona ko détruire passer Mike Ambaye. Mais passer Mike Ambaye est vigilant, moi je la condamne pas.
Je trouve ça normal pour Azan Zambete. Les gens condamnent que oui, Yazaki Moussen en Zambé, comment Makamusu Soko Sangote. Mais non, c'est un homme de Dieu. Azam, il faut passer la plaisir dans Moutou. Est-ce que ceux qui ndé na zamona mobile bonakata ndao na koyamba mwana moi cité. Des fois on va visiter na kata ndao na trop de femmes. Ba mbaba za mingi te. Ce que le col bazali na besoin ba détruire parce que comment na peigner na tango côté na kata ndako ya passer mai kama ki de kosuba botala. Abando sala vidéo. Suka la vidéo za wapi na dossier ya majabu. Pour montrer que oui bon moni na zuba photo na yet. Botala dossier ya majabu yangoyo. Ça dit Zawadi azaki utilisé. Nde bomoni suite nango. Nde toki ke oui, pasteur Mike Kamba ya empoisonné. Si question na tout na nani Peniel. Ozo ba na vidéo na ok oui, na kobundisa oti na oboma yo. Lelo soko obomi papa ya bana na yo. Qu'est-ce que toi tu vas gagner? Denis Keba na yo. Yo uti ko bala balobite. Mais osoya on ozoba ke oui, Peniel nani Peniel azana raison, ya makambo viol. Azana raison ko ke oui Mike a violé. Papa ni na rolinga. O violé mwana na ye. Papa ya Peniel aza pasteur, ex-pasteur ya cité Bethel. Parce que papa ni na rolinga oyo violé mwana na ye. Après ce oyo balié. Dossier à suivre. Merci beaucoup. J'espère que oui, Nakolande la dossier Oti Nasuka. Je vous avais déjà bien dit que oui, pasteur Mike Ambaye a rozonga sous na médiaté. Botika vous condamner pasteur Mike Ambaye pour bomonier na concert. Avant ni na C na caractère ya Moussa Nzambe bomoni azote yate. Mais le col Henri papa a préparé qui concerne azaki obligé ya kokende. Denis Les Keba papa. Masasi eza na kata charge. Masasi eza na kata charge. Chargeur eza plein ya beto babal. Tokena molo. Ndenge yo zo kisa mitema batu pasi, ndenge pe to yo kisa mutema pasi. Tozo senga kana papa Mike Kalambai. Zalano na kimia. Jamais na kosi cette émission sans na yebisa papa Mike Kambai. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous papa Mike Kambai. Que le bon Dieu nzambe oyo bakselo une année de plus. Kaka une année oyo bakisami. Tant une année na yozo bakisama. Bande ko mususu bazokota na sama belé. Papa Mike Kambai nzamba lola apambola yo. Ba point faiblesse na yo surtout et comme ba point fort na une année de plus de bakisami. Zambalola apambola batnu surtout. Mon numéro de contact c'est plus 243 89 66 160 47. Yango isa affiché on a pesi. Merci beaucoup à mon boss le métier noir papa Alendele au apesinga espace. Merci beaucoup à l'équipe technique Mobimba sans oublier régie finale chef Jordan na pesi mbote biskani nozali na pesi mbote na ba oyo tuba linganga na yo muto linganga te. Papa Zuma asaka lisu likolo alisu mikolo bobenganga lisu likolo alisu po. Na kolande la dossier oyo tina suka. Affaire à suivre. Tomonani na mikolo oezali koya. Bye bye. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Na ye kopé sabino message lelo pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vion pour la luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobobika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba bengango terminus awa ndezali sika ba démonios surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV. Beaucoup de témoignages à battre belé oyo babika déjà oyo basala.
nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekanginga nazolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimangai kolia mate supasi babilo musu kolia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre merci Jésus nzamba pambola papa Moïse azozela bino nyonso tout na moto